Bonjour, 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 la Chine de Karine Mokondi, la baronne. Bonjour, Karine Mokondi, la baronne. J'espère que l'amour qui bien par la grâce de Dieu. Ba maman, ba papa, bandeko, na ye kosala ka moi rappel. Nazo rappeler parce que pour na projet à libala Karine. Eza projet. Donc, soto lobi contribution eza projet déjà. Basi ba yoka naka avabi soto yeba ke bako balana. Eyepe kokutana akoti na mukumba. Donc eza makambo mibale na kati. Libala na mukumba. Lelo na yo sala bino rappel. Tango to bandaki kanyoti. To bandi kanyoti pour na projet ya Karine. Na okena ba détail ebele te. To bandi kanyoti pour na projet ya Karine. Na osukaka na projet ya Karine. Na opesa ba détail te boye. Non. To sali kanyoti titi to kangi kanyoti. Na ye koloba na bino etikali tamboye. Ale tan wana pe na ye koloba na bino bo pesi pe tan wana etikalaki. Elingo lakisa montant. So na loba tan bo comprendre langage. Na lobi montant etikali boye. Boye pe botie pe montant wana. Na ye koloba na bino to kangi kanyoti. Oaza na mayele ya classe. Ako comprendre eloko ni na yaka koloba. Oaza na mayela bo moto ya nzambe po sagesse ya nzambe na ya classe za ndenge mokoti. Na ye koloba to kangi kanyoti. Elingo lakisa nini oaza na mayela bo moto nde na oloba a comprendre. Oaza pe na mayela classe a comprendre. O pa aza mukolo a comprendre. Mais oalinga comprendre te wana eza problème nanga te. To kangi siko kanyoti. Na yeli bino siko projet anonyme. Na yeli bino projet anonyme. Projet anonyme elingo lakisani. Ezalaki bit nango elingi ko lakisani. Bolimbisanga parce que eza tongo na lamu kika siko parce que na lala itar. Nazana na voix ya pongi. Na ye ko pesa bino projet anonyme pour na informer bino que tout ça la projet anonyme tozo senga tout y a quelque chose pour na projet anonyme. To ye ko ça la projet anonyme. Après to lobi Karine a ye ko pesa a ye ko dévoiler secret wana projet anonyme donc ezalaki libala. Ezalaki que la Chine na ye nazo bala. Donc bit ya projet anonyme ezalaki po na libala. Et bit ya projet anonyme eza po na libala. Po libala na esalamite. Libala na esalamite. Yango wana nga na yelaka bino projet anonyme parce que nakokai ko dévoiler libala projet moto libala na lobite. Nga na marchaka bongo. Tango ye moka ye koluba aye koleka na live aye koluba ke nazo bala. Yango wana bomoni na kokai suko continuer na kombo ya projet anonymité parce que bit ya mbongo to congolais eza po na libala Karine. Sikoyo to ye ko sala papa to ye ko sala na ye koloba to pesa du février au mars avril to pesa monta to kominango na ye ko pesa monta mais depuis na pesi monta on dirait bato ba sepelité. On dirait et comme problème. Na expliquer bino eloko moko. Ezala cagnotte. Ezala mbongo ya contribution à libala. Boye bango. Monta otolobaki ya cagnotte 10 000. Na koki ko sate ke 10 000 ekoki après na yeko ya koko sabino. Ce qui to kangaka cagnotte, ça veut dire que kokaka. Et pour bamisu ba betaka monoko. Soki mbongo oyo ya
contribution ya libala Karine. Soki na ye oloba mino monta parce que tosi to signaka ba corps. Eza ba mbongo na bino. Boza na ba famille na bino. Boza na bana na bino. Tolobaka boza na ba occupation na bino na ba mbongo na bino wana. Koloba eleki mingi na internet. Vomie na lobila bino vérité. Na ya koyebisaka bino vérité. Na ezala na transparente na bino. Mais namoni bato a mokili. Biso bato a mokili. Na kolobaka ba Congolais te po. Tolobaka Afrique mobimba. Tolingaka bato ya malamu te. Tolingaka pe vérité te. Tolingaka lokuta. Lokuta nde ezo marché na monde. Lokuta ezo marché na monde. So na obi na monde eza na ba mindele. Po toyaka ba makamusu toyaka kokosawa na mindele po tozwa ba mikanda na biso ezalaka makambo ya solo te. Ezalaka makambo ya lokuta. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde oyo akenda kokosa mukana. Mundele ba misu bazwa mikanda na mabala, na kobota, na voyage, na mission. Donc eza bongo. Na suki wana. Na kokende plus loin te. Mais na pesi bino exemple wana par rapport oyo tozo sali la Karine Mokonzi pour na faire comprendre bino. Eza la cagnotte, eza la projet anonyme. To longoli komba projet anonyme, to eza la contribution à libala Karine. So na pesi bino monta, boye baki monta wana, so na ke pa Karine. Mukona oke pa Karine azui monta wana te. Boya bo sali langa live. Boya ko réclamer bambongo na bino. Po tokoki koloba, tokoki kokosa te ke tozui to kangisi mbongo 10 000 après toko pesa Karine 5 000. Wana siko boye bake mama fashionalier mbongo ya Karine. Mais soki to kangisi 10 000 toko pesa Karine 10 000, ça veut dire que mbongo ya Karine monta wana Karine azuyango. Awa pe tozo kende na mbongo ya contribution à libala. Monta o tokozwa po tosi tozwa ke deja misapi 7. Na koki koya ko sepeli sabino te na lobake mbongo ekoki te. Ekeza bongo te. So na yeko lobasi monta wana eza bongo. Soki pe mukona okende epa Karine azwi mbongo wana te. Na pesi yo to pesi ka exemple o misapi 7 na pesi ka 3000. Ça veut dire que mama fashona akomisi mbongo Karine te. Siko na moni ekomi G, botika ba G. Botika ba G, totika ba G. Nazo loba en général. Nazo akize mutu te. Nazo loba en général. O nyonso to sala na sima na sima na sima. Tozo baby saka Karine a avancé te. Parce que na mbongo wana to kotizela ka yeso to pesi a rokangisa asala likambo mbala moko. Mais soki komi yantima, soki komi yantima eza mabe makasi. Tokoko sekisa ye, tokoki ko lobela ye, tokoki ko salela ba émission. Mais soki tozo zala mitema mibale mitema misato eza mabe makasi. C'est to sala 50-50 eza mabe makasi. Mutu tanga balaka azana besoin ya aide na batu o balingaka ye na lobite ke bato balingaka ye te. Mutu tanga abalaka azana besoin ya aide na bato balingaka ye. Mais biso siko to lobi ke to lingaka ye. Mais nase. Donc awa toza mois de mai. Mois de mai, en tout cas na osenga ka ba mama na ba papa ba obo prometa ki Karine ba mbongo ba ope boko pesa ba mbongo to pesa et to aider à réaliser libala na e. Et après makamususu ye moko nde mtu akotala. Après tango akozwa ba mbongo na wana. Toutes choses salama ki pananga ezalaka détail na détail. Karine aza mutu moko akosaka te.
Karine alingaka lokuta te. Alinga lokuta te. Après nga pe nalinga pe lokuta te. Nga nalingaka lokuta te. Donc oya te na ya kokosela pe Karine makambo. Karine pe alinga lokuta te aoya omona te po aya kosepelisa ba chinois aya koloba po na mama fashion ya solo apesaki mbongo me mbongo ekokaki te. Alors ba mama bo bokomi na kilo ya kopesa ye mbongo bofungola mitema tokokisela ye mbongo tokotisela ye mbongo ya mariage to ede po na mariage na ye toza ba chinois na ye ba chinois eza ba fan tolobaka toza ba fan na ye ba fan basalisaka leader na bango ba fan basalisaka star na bango après tokosisa makambo oyo donc bo vandi na sima bozela mokolo nga nakende na okende na jie kotika nyonso naza nango soki ekomi na maboko ya Karine te wana bolobi ke biso tosala ye mosala na biso kapunda nzoka nde abandoli ya mbongo na biso mais awa depuis kana tiaki monta tokomi na misapi 7 c'est comme bolingi na bino suku ede Karine lisusu te bolingi lisusu ko sala te keko ekoki ba biso ba ekoki nini yango boye ya opesa biso mokolo nini non so lingi star na yo oko sali la sous star zuwa te so lingi star na yo okoki ko lobela mabe na star na yo na sima te so lingi star na yo okoki ko bebisa baninga mitema te po ba pesa ete en tout cas elo na ye ko sala bino ka rappel yango yo tolobaki so mbongo eleki tolobaka mais so tokomo loba bokomi na mitema zuwa bokomi koyoka mitema pasi nga kutu na nazwa monta wana te nga kutu naza nango te mais monta wana okoza nango te parce que oyo batu baze belé batie maboko na kati c'est normal oza na monta wana te c'est normal ozwa monta wana te parce que ya zui monta wana ya zozwa ba monta wana po bas fan na yende batu bazo sangisela ye c'est normal nemi ngai naza na monta wana te c'est normal alors totika ko comparer na mbongo to pesa ye totika ba comparation ezo sala bien te et sala ezo bebisa baninga misusu mitema po ba pesa ye te po ba cotiser te. Rappel nanga na ye koloba na bino lundi yango tokosala émission lobby mardi parce que toza na rendez-vous mardi le 10 pona to aider pona mariage na ye po eleka bien. Voilà ba maman ba papa bo tikala bien ba bon lundi na bino et ba bonne journée na bino. Ciao ciao, c'est mes fashion de Nat officiel, bye.